Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. PV hip-hop, PV hip-hop yango yo émission bo sepela kolanda PV hip-hop émission ya pona ko telemisa lisusu ba koto yo mouvement na biso hip-hop ngengela la mapongi PV hip-hop eka pona kolamusa mbote na bino bato bo sepela kolanda biso vraiment pese biso lengi ona guana to ba ke bozake bele vraiment pona kolanda biso PV hip-hop na PV hip-hop lelo to za bongo na kulut na biso exonzonzo de bautakin exonzonzo ya kulut na biso bautakin basama bele na mboka oyo na Kinshasa oyo bapesa ba te bele ba linéaire ba komisa pe ba te bele ba rappeur dans lelo to za na eto betane vraiment ma solo a kota biso ma ba neona ba ces années là quoi ya mouvement hip hop voilà ensemble ne ma to kota bientôt to solo na eto betane na ba kati na biso maninge za ba kaka to tuba pe aka ninge to kota ma bilenga PV hip hop tika to la na non clip oyo une nouvelle paix nzembo oyo et tout le monde a pas écouté bébé dans la carte une nouvelle paix chanson moi qui toque vraiment Debout Congolais RDC V'là le temps de faire un vœu, v'là le temps de se rendre heureux, chasser ces esprits ennuyeux, venus troubler la terre de nos aïeux. Une nouvelle paix. Pour l'amour du Congo, je me tairai point. Nous voulons une vraie paix dans ce pays, pas moins. Pouvoir circuler tranquille sans s'inquiéter, aller à l'école et surtout de tous se sentir aimé. Paix en RDC. Une nouvelle paix contre l'ancienne guerre. Voici le souhait pour reconstruire nos terres. On ne s'adresse pas à un mur mais à celui qui a un cœur. La RDC a bon chercher la merde. Quand il y a la paix, ils veulent que ça pète. Susasi la chini, chini chini, engaiji zako, Kongomani, ziba imeisha, Kongomani, jenga, acha ujinga. Uifueni kulibabos, tukuna na ngemba peto mozu ya muleno mambiye masasi peto boss. Umwingi cheto yenda kokutwala, lutala kokunkwenda la DRC. Larmes dans les mains, les larmes dans les yeux pour nos vieux qui sont morts. Quelle triste réalité au mort pour l'avenir de demain. Que de la haine dans nos cœurs, que des cadavres de morts en centaines. Le peuple en a marre, marre des peines et souffrances malsaines. Just like a man, gotta talk about you, man, right? Fight for peace and make sure base and peace. We gotta unite, African hip hop for peace. Fight for peace. RDC 960, indépendance, l'époque des héros. 1965, 32 ans de dictature pour une autre en 97 2001, attitude de marbre au palais de marbre. 2005 306, le 1 plus 4 ça craint. Ozana michito, Ozana minano, olembe teke mwando komi yeke yeke. PV hip-hop, PV hip-hop ngoyo. Voilà, toi na kulutu na biso. Kande boto tala wana na ibo sepele bena ba pala minga bi ba ces années là et on PV hip-hop. PV hip-hop ezongi sabino mamba kala wana pour bozonga. Kulutu na ngo exo mbote na. Mbote. Kulutu toi na PV hip-hop. Oui. Mal bosoto ya mbo kulutu na biso sengo wapi. Merci na sepele. Voilà. Avant de continuer ma solo na yo, tant que tu clip pour une nouvelle pour moni ba ala makanisi nini elio. Bon, makanisi zate ezaka na kanisi tant que tu bitumba tant que zaki na 1+4 entre
bato bakendeki na 5 city bakabola bomengo ya mboka et puis bakabola gâteau yango tomonaki ke gâteau ya mboka ezali mpona gâteau te yango toyokanaki biso tu balobeli batoaster ya miziki mpona kopesa mwa sango elamu na baimboka ya Congo bayoka message yango tosalaki nzembo wana voilà bozwi mwa idée ndenge nzembo wana elekaka kitoko makasi wapi ezongisi biso mwa babilenge ya kala ya kisasa kwa ya ndulu ya biso ya mouvement hip-hop ya Congo tutu na mpeve hip-hop tozala parti mo tobenga yango beta lisolo parti ya beta lisolo sikoyo tolingi obetela biso masolo na yo exo ndenge bandaki rap yango ezalaki ndenge nini histoire na yo et puis histoire ya bauta kini bon omoni soki na bino beta histoire na nga ekozala bien te et puis soki na bino beta histoire ya bauta kini ekozala bien te il faut expliquer ngobi bon il faut beta nde histoire ya hip-hop congolais ou bien hip-hop européen ou bien hip-hop américain ntango bobeta histoire ezali na bien histoire ya bauta kini et puis histoire na yo exonzonzo na kati wana kaka po yo ebi debo bandaki na rap yo ebi histoire historique na wana yo beteli biso yango donc ça nazoba yo notamment rap à Congo donc ba utakine wana nazongisi yo na lingala na biso ke soko lobi historique ya ngai wana ekomi susu masese ya bien te il faut bananga oui naza artiste biso soso ba artiste oyo bayaki pa basala bilanga pa basuka bato miso makolo ba bénéficier tango to kosala bilanga tobaki teke mona koya nzete koya ebota mbuma ne bota soki tobite mbuma soki kopola na nsima toyebi te me biso toyeki na lolenge na biso ekaka tosala musala ekola bilanga ekola mbula na mbula bana baraporte baleba mbuma po mbuma ekontinue bete so lisolo yango tolanda ngo sikoyo ezali ndenge nini kobima na bino bautakini kobima ya biso bautakini eza bautakini te me kobima ya rap congolais il faut tokeye na yango po il faut na lombango omoni musique oyo tobengi lelo rap bato mingi bakobenga yango musique ya barevers na Kinshasa soki tokei na 88 deja toyaki na basine paladium premier concours ya rap esalemaki na 88 et puis bakoyi barap ezalaki te toyei kobimisa Freddy ayako bima 88 et 89 famille Bogax toyei kozwa na suka 88 Alain kobima Matembele mokonza bandunda ayei kosala succès Matembele mokonza bandunda bakisa na kibolabola ayei kobima me biso tobandeki korape mais tout wana rap déjà ezalaki na barumbu po rap commencement rap eza barumbu rap euti pa babazile banani bamasa bataki États-Unis bayaki na 88 famille ngenda na wenze ya imbwa bango tanga bauti États-Unis baye korape tosali première promotion na bango baye tomonika bato biso tokobina bango baye baorape na kati ya carte blanche ezalaki boîte moko ezalaki pemene awa na Comex pemene ya SNL tosala barbeki banini baboum badanse mais barapper bazalaki te po déjà avant comme un rappeur car là il faut autant de danse soit danseur était moi comme un rappeur exact pour rapper et outil na break dance pour ba break dance c'est danse africain break dance c'est outil na kata Égypte et pas ya famille à Kenaton matomba Kenaton zali mwana ya roi ya asero tout en Camus ouais Égypte côté break dance et outil break dance na graffiti et outil place moko graffiti ezali ba lettre ya ba égyptien hiéroglyphe o ba sala mo graffiti ba to ba ke côté makone outil en Europe outil na États-Unis rap za musique ba mindele de rap ya musique ba africain donc ka rap ero na li révolution ba ko banagate ero na révolution awana yali action pe wana yali population action de population papa to ba il faut to passer la définition papa to so monaka on a za rappeur hip hop est un mouvement na kata hip hop ils ont 5 morceaux premier morceau ils ont break dance deuxième morceau ils ont DJ
Troisième morceau, ezali rappeur. Quatrième morceau, ezali beatboxer. Beatbox. Et ali va trouver betaka. Ça c'est les DJ. Et puis cinquième morceau, ezali graffiti. Voilà la définition de hip-hop. Mais tu zongi siko na rap congolais. Tu vois comment en 1990, tu vas comprendre que tu vas faire Jans Pile. Papa, tu vas prononcer thriller. Tu vas prononcer un mot Jans Pile. Pile. On a Michael Jackson a mis ça thriller en 82. Pas thriller en 82, tu es 83. Jans thriller. Si ça thriller en Afrique, puisque tu as bien tout na push it, tu vas smoking, disco, tu vas na push it. Parce que tu vas bien Jans Pile. Tu vas dire Moujansa. Na 91, Moujansa Toki, 92, premier groupe de rap congolais. Et Gosala, clip, Fatima Seya. Bamasranga Bimombo Tatro Didi. Bamasranga Gosala, premier groupe de rap, et ça le clip, Fatima Seya. Si on a besoin de mangote Yeyo. Fatima Seya, Yeyo, Yanzembo Basagi. Yeyo, Bimo, après, on a regretté Didi, Moro ya Oji. On delay, Peace. Après Fatima. Biso poto le kana TV zala ki passe pas tout le kana chaîne mogo RTNC. Ato ye miningi ni mo le kana chaîne on ezate. Loko la bango bazaki na avantage directeur à RTNC. Azala ki fina biso ki tutu. Avant na bango côté mogo. Ba ma bana na ba sage bazaki na kata cop. Na bango bazaki groupe et bango no le kana TV. Biso to ko chance. Première chaîne privée antenne A. Big Love égal et Ombre. Vous avez chaîne privée, antenne 1, avec Yomame, Général Fink, Général Fink. Vous avez l'émission, vous avez la première émission Clé Finky. Tout le monde dit Clé Finky dans 91. Émission dans 91, sortie antenne 1 à chaîne privée. Tu as bêta yango après 92, tu as la première émission ya rap et ça met l'atmosphère en inter. Tu as ici ba tchatcho poster, ba coupe belé. On a sugoyo histoire ya ebandi bato ba mikoleka na TV. Tu as la émission, tu as kozwa musique urbaine, ozalaka na mpasa, ozalaka na kina na bibwa, ozalaka na ipen, ozalaka wapi, il faut ya koleka émission, o ba danser, wapi. Tu as bibi osu to keika boy. Pas tout ça na bitumba, pas bitumba kalezaki biso na ba wera na ba jibe. Pas ba wera ba dolinga biso te ba jibe dolinga biso te. Bon, tant on doit zone to bon. Après chaîne privée, y antenne A, bitumba ye makas. To ima oh ni ngezole ke suna mboka oyo. Ba bi musique ba repère. No le ba na ko misa album na e. Hip hop yo ba wera ba jiba ke poto ba e. Ba ko bi misa clip na bango. Hip hop hey oh wengi beseleje Simba. Tout ça, Nicolo Babaki, na cri, na boula clip, ya nore banane chama na Kishasa, loko ba chaîne na TV, zaka mingi na Kishasa te, ezeka de chaîne na TV, RTNC, na antenne A. Na rapidité na bango ba ina ngo awa, ba zuri susu, ba suba to bakopana kango te, sero na beto zaki na Chelsea, ba beta show wa quick. Ba zuri susu na modèle habillement na bango. Ba kamati ba tsheba trace awa lokola bato ya Pentagone. Ba récupérer susu. Troisième moment, modèle habillement ya Chris Cross, Chris Cross Megero, Jump, Yakobalusa Bilamba. Bazu Bilamba, olataki normal obalusa on a sima. Ba memi yango na Kishasa. Donc les biso de na face makambo wana. Eh ba ina mwa bazaki na TV, mututu abuleke bangunde ba komi ba Janspi. Ba Janspi. Ba yena mouvement na biso, ba yeko bundisa biso. To ba ke to kotika ngote. Ba ke to kolembate. Et ça, le gars, tu vas infiltrer biso. Comment tu vas infiltrer biso? Tu vas s'en il faut te bunda. Tu vas habiter. Tu vas bunda bango, il faut plutôt infiltrer bango. Tu vas s'en nengeni. Bima benganga bon. Tu vas découper ta barab. Où est-ce que nakata Kishasa? Où est-ce que makasi? Mais il faut que tu vas mousser bima na bambinza, ba ipeni, ba yolonga iboui. Tu vas s'en nengeni. Il faut que tu la réunion. Tu vas la première réunion dans ma campagne. Et pas à Bachala. À Bachala, biso tout. GG, Big Love,
première réunion de Sala, na ba MC Riga, lelo azali chef na CNB. Oui, tous na petit na lek na ngai Doggy Will, lelo a changé comment on va mettre Nzambe. Tous na Tonto Chako, lelo sa mission na e, lelo comme pasteur. Tous na pena o mosusu peut frère mosusu za sango arapaka lelo bon na gaé na catholique. Abe sango wana ki rappeur ba utaki. OK. Je que histoire des Moulay. Voilà, au besoin wana c'est tout tiki ah nanga mona la première minute c'est ça boule donc on est émission il faut que nango il faut épisode pour nous toujours continuer kaka bon pas na za bibliothèque bon en tout cas na mona qui na bon et version D oui MVA Afrique qui meurt c'est une bibliothèque qui brille voilà ngana derrière bibliothèque donc boy siko yo kufa boy pesa biso so boania bon boania zali omoni lelo musique rap eza musique urbaine nano ba te quitter nano ba le monga rapité o tout bazwa na Congo bazaka na promotion ata ba moni ba trace kitoko ata tout eza promotion biso to na souci rap ba to teka somo le biso to zali awa to bundaki bitumba o tout bomona na TV nano production yete si production ye bokomona et puis boko vivre ba biso les gens zama sunga biso to bundaki dabira produit biso to ke ba libana mboka to betina ba Gabon to betina ba Togo ba Burkina Faso to beto tambuli na pona musique tali rap mais le balek na biso ba na succès makas na lingi bango na ba gaz Fabilis na ba balek na ba gaz Mawete na ba balek na ngebele na yebi bana ba succès na bango ba impère mais il faut to botia bango maboko ba projet fait comme maman musique suki teka na goyemba musique tambula na projet au moins les lots rap ici na Congo de tambulate va changer na France va changer na Sénégal va changer parce que Sénégal est le premier deuxième capitale hip hop dans le monde après États-Unis et comme Sénégal par contre ça a information ya hip hop biso to kata monde hip hop na mouvement to kotika ngote ba ya cop na biso to ba na to kufa na yango ya mon PV hip hop y ga pour PC sous force na ça mouvement ya ma lobité PV hip hop ayebi kwa ça le kola akuto le kona Estonjon le sonon za le kola panga kwanga zelo kwa kala mais mona bote lo mona ka kwanga lokasi yasika akole ngoka kwanga ata bo sali Milan ya mona kwanga mo bala kwanga mo ka sika kuna mais elo kwa kala ya mona ka isuna zelo kwa kwanga sika isale makala lelo bo comprendre que il faut to bunda lelo rap comme na public ba ba ko yema musique mais be miso ya ka pesa le susute mais biso bunda ki be miso tu sais que be miso ka pebele to sali ba géri to sali ba to bele moni ba to bunda ki chaque chaîne à TV zalaki na émission ya rap nango mais le beaucoup na ba chaîne ya belé ba 52 chaînes émission za souté ka Frank mutabunda ka yemoko to pese be monter vraiment ba umbeli wana ya cap na katsa makambo trop tepe ko bakiseka poa il faut botia ye poa ko bakisaka poa PV hip hop ko bakisaka na katsa mouvement omoni ezali Toaster contre Toaster était. Ils appellent rappeur les raki à perte. Parce que comme les raki à perte, et comme il m'a dit, comme il faut rapper, faut rapper. Quand on a un rappeur, on va aller les raki à perte. Mais toi, on a un bateau, Toaster. Même qui toast dans les mains au fond. Voilà. Maman Solo c'est belé na kulutu na biso. Tomi la maman na kulutu. Tout à clip il y a sans sacrifice. Totalement. Tomi la maman. Jonjo face à Mbinzo. Dans la tâche, l'homme qui paie cash. Sans sacrifice, y'a pas d'édifice. Ada Obeli, yo noir. Jamais Yoko Komaki. Y'a pas de plus grand sacrifice que d'offrir sa vie pour ceux qu'on aime. Sans sacrifice, y'a pas d'édifice. Wallahi, même si tu implores au nom du Père et du Fils. Lissapo Ongue, Kinshasa Mboka et Tonda Bassonger. Avant c'était les rêves et les songes, que le rap est sur les ondes. Garde la foi fils et tes repères, va de l'avant-garde et sois-en fier. Toujours la tête haute et l'esprit clair, BWK ne pourra se taire. Mabe ya mlelengi se Mosaka, Kobaza linyama ya bolei. Balekeli benate se nakati, kili oleli. MPV hip hop.
Ah, PV Hip Hop pour s'abonner à ma page Facebook na biso PV Hip Hop. Ah, na chaîne YouTube na biso Eboka Style Officiel TV. To benga biso, on a plus 243 hein 89 50 49 400. Plus 243 89 50 49 400 quand ngezana. Benga biso to beta masolo hip hop mouvement. Ah, masolo mouvement na biso to beta mouvement. Pour l'autre exonzo, to un clip wana. Sans sacrifice. Bon, mon so mon ba clip ba uta ki no mon sans sacrifice. Mon botiaka. Mon le ba ba me kanga afrobeat. Nana ebité. Ya dia kati na bino ba donc. Biso ne ba uta ki to banda ba afrobeat. Eza bino ne. Tozo ki ngeni to mona ki ke ba rapper nyonso ba americain ba beta sona bango. Ba sénégalais ba ti sona bango. Toko sa ngeni, il faut que la musique congolaise to comme sango international. Oui. Tout ça c'est que il faut de la musique moko ya folklore to nini to babanda mokili bako bana na première musique luambo changer vos bongo premier boka ba utakini à l'an 2000 espérer que la vie on a mon émission version 1 sur version 2 nango hein pezali chayo changer vos bongo na biso mana kati madu big up to benga madu beatmaker wa zaki na meko ayo ki chanson luambo te ko créer rumba hip hop. Tout ça les rumba hip hop, changez vos bongos, et bimi, et qui est partout. Voilà nous, bah Youssoufa bah Yebi, bah Philo, bah nan nan bando répéter. Bah fana bah uta kin. Pour bah banakin. Banakin bah dodoma. Bah fana bah uta kin. Tu peux changer vos bongos. Après changer bongo, tu écoutes na bango, et bah yakini. Babi to ba fana ba taki mabebi so to kene poto to sala groupe na biso banakin to bia ego zala bien ba ke sala ba banakin biso tikali hawa to bundi Fatima ba ego sala premier groupe de rap oyo kake peuple congolais ayoka musique ya rap pour ezana ba notre premier groupe de rap oyo peuple congolais akanga refrain c'est Fatima Ata boboy, on s'en fout. Mac Madendo. Bon, premier groupe de rap. Bakanga refrain. Texte. Au peuple Bakanga refrain. Baouta qui n'est premier groupe de rap. Au peuple Bakanga refrain. Na texte. Ok, on va bien complément d'objet direct. Ou bien indirect. Parce que ça rap, il faut qu'on ait pas pour les traiter. Et pour répéter mon laga, n'a critique, n'a pas rime croisé, n'a pas rime brisé, n'a pas rime droit. Parce que rap sans rime, il a rapité. Quand on continue sur rap sans rime, il a rimé. Il a rapté. N'engo pas rap à Mikolo. Pas petit n'a on est pas ça la rap Mikolo. On est niveau. Toujours comme on dit. Les alliés, ils ont rap pas tous les arabes comme kaka. Bon, bah comme kaka mais rime est sauté. Par rime il faut ça n'est-ce pas na linga les a intin. Comme Nabino est bien teint, va finir biso na ba 7 teint, tout ça na biso na ba moyen teint, tout va na biso na ba cointin. Tu n'as pas rime croisé, tu n'as pas rime triple croche. Bozo e ba mambo. Ba tu vas comprendre ngomoni rap. Mon aligni to no beta no ka masolo. Ya la wo to ti ma tableau na. Pour expliquer rap bakin. Pour expliquer ba tactique. Comment on va retrouver ba rime facile. Question mongez à la boue. Dans cette émission modernement, on a un artiste mongo, Black Strong. Non, tout à tout Black Strong. Américain. Bon, ça congolais. Tu peux tenir mon solo mongo boue. Alors, bah, viona, bah, utakin, bah, bah, loni, bah, salate, pour le basukawa. Na habité nini, au koloba pour na bango. Donc, ça, sous ces missions, beaucoup de flow. Beaucoup de flow, bah, là, les kinayo, dans un mouvement. Bah on peut baloba qui viona exote bien que vient rouge les vieux rouges pour n'a pas ou n'est pas ou dans pas ou time nem DJ Mbea le bara pas ou time hein donc yo kata bango trop dans le concert où l'excès organisé ba festival ou ba yo kata bango fort pour ça clair quoi et puis roi du dus FC ngana bisao pour nani bozarabité mamabe. Il y a nous là bango ba question misa to wana. Il y a ma cause, il y a roi du 10, il y a Black Strong. On a bien nous troisième question. Il y a Moté Mamabe. Oui, il y a roi du 12. Il y a roi du 12. Voilà, lui c'est Moté Mamabe.
So beki biso siko motema mabe. Toyeba te. Pas tout ça qui est bilanga. Tolona qui est bolia. Na bo bino bokuti bilanga e komi na ba flair e komi na banjube. Popo bongisa bilanga. Banzetane bote subota mabolia boko bongisa ngote. Kabiso to so bongisa bino. Tuina weba ya makozi. Bon. Ya boko flow. Boko flow babi ngana kataka. Ba feuille rouge. Ngana rouge. Ma rouge ali ya makila. C'est pas ça bien rouge makila. Au moins on a babalé kinanga. Bango ba yebi ke côté vient bango azala kana côté bango bazali. So comme on a zaki vieux rouge, na zaki vieux rouge c'est. Bazaki na souci musique ba bandeko salade. Nandel. Naneni parce que bazaba no bazaki ba izalo ko so permet na Jésus ko ba Valère na yete. Ne bango bazalaki. Le ka bazaki permet na vieux. Ba Valère na. Baby ka vieux ko so biso. Mais bazana ba clip pe le ka ba TV, ba bomi ngo komi na ba portable, na ba portable. Bazota la ngona basi na bango na ba ambiance. Siko bato basofana na mwana buta vai na ngaba. Muta vai na kise soazi clip na Alex na TV. Babenga rouge pa ba mwana na Alex clip ba lelo ba kit kwet, bi kit kwet, ba marcha de son na so ba musika. Nangalema kuna ngalema ko tuté pigeon ngalema. Et ba mwana batu ba marcha Dixon, oh vieux rouge comment ba batu susu. Non, bango ya bango ba sa volonté ya musala. Musala mutaluko musika ayeti na awa. Nous za kanon bozaka na Jésus. Donc on a tomate. C'est comme un motema mabe. Donc vieux rouge a donné la raison. Alors kata bino bambeli. Siko mutuna liboso tuna kiwana. Les qu'on a Black Strong là-bas qui bobange doni bossa te pour le basuka. Bon yende biloko azo sala te soka biloko azo sala ako continuer na projet biso to bima moto sala ya to sa tilelo omoni ba utaki neza imotep eza lokola cadavre mbomé omoni cadavre mbomé ezaka eloko basakana na ngote la momi o biso to sala ki toujours sala pe to ko salaka lelo ba utaki ni na production timba batimela yo to sala festival. Toi, on a l'opportunité belle. De l'autre, c'est ba Coco, ba Macarabianco. L'autre, c'est ba Nada. Toi, on a pas projet. Ba Masanga, ba Nada, ba Salame. Oui. Natuna Siko, petit non lectis. Vous avez trop naïe. Donc, vous avez Siko. Yo, si on rap, vous avez un 4 game. Pour comment on va trop, si mais petit naïo. To, ma soleil dans la petit naïo. Non. Oh, là, petit non trop. Natuni, au moins, tout ça qui hip-hop na kata Congo, rap, ba tout ba kende ki ba kemi ki lirokia ki ya tiki. To ba ki bon, abi na nga ya surtout tiki kopo musique rap ku et fufi. Tout ça qui association Mogo nganaye na ba Bebson na ba Molo Twangi, ezaki biso Mogo te na ba Molo ka ba Molo Twangi qui partout. Pour to soutenir force Mogo, to lancer pour maintenir force na hip hop tito ke na ngolibo liboso parce que maintenant kana été mais tilo le mona le pouvoir de hip hop ya valeur ngake zalate pour y azaki na avantage classe ya tanga qui est belé pour la production et en tout ça qui est bon tout ça ningi basala le mona na TV na France ba tout ba le kana radio mona ka radio na ça radio NTN c'est pas rap différent bon je rap Alexis na ba rap musubo yo kaka na ba rap ton rap engagé yo ka tout la question ton rap engagé ton rap ba b-boy ba sexy ton rap éducation ton nini yo so wemba ka biyemba na yo pour sexe quoi ko sanctionner mutaza engagé te là c'est vrai bo ba ka mambo bozo sala si bo wemba ka rap complexé na ba tu susu bo sanctionner ba rap éducation ya éducation te pour rap ça musique ba sakana kana ngote eza musique ba révolution. Le gars a bien besoin de sexe. Et tant que c'est sexe, pour passer à passer à la révolution, il y a tout. Mais le besoin de la révolution, pour passer à la noir, et comme il y a black, nan, il faut pas parler là. Mais puis, surtout, chaque jour, pour l'équipe de la guerre mondiale, 25 millions de Congolais, au Bakoufa. Depuis le roi Bordeaux, un petit lélo. Les artistes rappellent, mais Baptiste, beaucoup plus que 5 abattoirs, mandian. Bino ba konja sika na politique ya sika bosangani na bato akala oyo nini ko mpeve
pesa moi batno basalam toka émission na biso toko benga pour to continuer sur pour mobiliser belé za bibliothèque mais ça venait belé koloba bon na pesika bae bazako bundi la musique hip hop musique rap musique to bundi na motilelo bole mbate botikate ya musique ba rêve so que musique mutu to abeti musique te pas comme na mbongo musique ezali moni tango zana domaine na yo tu as commis 50 ans au rapé, tu as commis 80 ans. Pour qu'on ait Moussala na yo. Donc tu as tenu maintenant Moussala pas comme un bon. Toi na ba chauffeur banginda, ba chauffeur banginda te. Toi ba banginda te. Toi ba tu vas ba yo artiste ozaka artiste. Yo salaka ba œuvre non œuvre pour la rater. Tu comme na œuvre na yo côté que ba tu ba œuvre na yo. Nzembo pe kufa kate. Nzembo zaka message à le dire au sana ngolingi. Merci à tous les rappeurs. Na sepeli bo continuer ka bitumba. Biso to communauté bavie bazali tu vas continuer à bino ti tu kufa tu kotika pe bino de voilà dernier mot non ce qu'on a bon moi pas dernier mot moi il le souka pour na PVI pop bon PVI pop na CP le rôle Landy Frank pas Frank atikala gaye moko oui le rôle Landy Frank Nzambe sala makasi et puis les gars qui Frank ou les gars qui Frank trop vous avez pas idée il y a pas trop yamba PVI pop na to yamba pe faut continuer pour ça la histoire pe pour ceux qui Frank azaki kolemba mais tiki mouvement oui pour gagner rien faut pas mourir gagner rien pour répéter kakati oui après pas makosenga mais bon comprendre que à côté kamote merci émission na biso comme na souka to pesa mbote na honorable Jean-Jacques Mamba parti Feikemi hein Graché hein Steve Melo Graché hein Mamadou Kassama hein balosa kono masi kozali et pourquoi pas na Ribem Mbongo hein Ribem Mbongo mo petit hein na sima caméra Elohim Dazawana DJ Ice Madiko Edgy Gonja hein Déclic 2.0 ça musa na papa hein et Simba mambo yekinde bien quoi MPV yango émission na binoboti yango toujours maboko to yamba kulu to na deuxième hein ma solo potoko bane kwa na mingi vraiment ya oloba hein abosa NPT hein génie escarte hein alors ça comme na yo MPV